Jusque-là, nalingaki nanu nazwa tant moké à se ressaisir et puis après venir parler par rapport à ce sujet qui m'a transpercé le cœur, qui m'a beaucoup blessé. Nazwi tongo nanu ya kobenga ba collègue nyonso ba consoeur nyonso oyo wapi tosala na bango na Afrika. Parce que Rafine Toumba tosala pe na Afrika, donc nous on est venu juste tant Rafine Toumba zo kende na Afrika, azo voyager de biso toye. Donc tant Rafine Toumba zo tika Afrika nde biso siko to komi na Afrika. Donc eza batu ba ene na biso na musala na Afrika. Donc pendant qu'elle était en train de partir, nde biso to zokoti. On n'a vraiment pas eu le temps de se côtoyer na ndenge moko boye. Mais son témoignage par rapport à bateau, nous sommes travailler avant et tout. Et ça qui caca bien. Alors j'ai pu appeler tous ces gens. Est-ce qu'on peut faire un hommage à elle parce que tu as Africa et tout ça. Alors ça va arriver. Mais avant tout, etindinga iliwana yo oyo etindinga ina yemba. Avant na loba oni na koko loba. Na yemba aba papa motema na ngai. Etondi isami na posa na yo aba papa molimo na ngai. Ezo nganga oluka yo oluka yo aina kolemba te kogumba melayo posa motema na ngai aba kolanda yo aina ko tika te kogumba melayo posa motema na ngai aba Abba, Abba, Papa, Abba, 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 Papa. Pour ça, à chaque fois qu'une personne meurt, surtout une jeune fille, un jeune homme, des jeunes, quand les jeunes meurent, je me dis une chose au plus profond de moi, Seigneur, je reconnais que je suis mon soumo qui est ma casse. Mais tu permets à ce que je sois là. Ponanini. La mort de cette dame m'a fait très mal, alors trop mal même. À la fleur d'âge. Dans le Baramuto à Koufi, 38 ans, 39 ans, 40 ans, il est encore jeune. Marie Missa Mouakoufa, bisous Tolela Kaye, Kakoufa jeune, Akoufa na 45 ans ou 47 ans, quelque chose comme ça. Et moi, une chose me transperce le cœur, c'est de savoir ceci. Comment on peut se battre à ce niveau, se battre. Ah, maman, Grafine a pessi pas si mon thème. Se battre à ce point pour ces enfants, tu te bats, jusqu'à ce que tu baves. Jusqu'à ce que tu te sacrifies, jusqu'à ce que je connais les mères célibataires, comment elles se battent chaque jour pour leurs enfants. Quand tu es devant face à tes enfants, tu n'as pas la force de faire quelque chose. Tu ne pas rentrer à la maison parce que tu n'as rien à donner à tes enfants. Il faut que tu te battes, il faut que tu cherches quelque chose pour comer mayango. Je sais combien ça fait mal. Je n'ai qu'un enfant, je l'ai vu souffrir. Je me disais au plus profond de moi, Seigneur, je t'en supplie. J'ai pris le temps de prier, je me suis dit, oh Seigneur, pendant qu'un jour tous nous allons passer. Na 2100, ce qu'on kanisi eloko wana, okotika ko yina muninga, okanisaka ke na 2100 yo kozala peut-être pas. Na 2150 biso nyonso tozoloba tokoleka. Tokoleka lokwa biloko pamba, biloko esengeli eloko te. Et quand on attend la ramouta télémi azo finga muninga nazo tuna Seigneur, avec quelle assurance cette personne se met devant la télévision pour insulter un être humain que toi tu as créé.
tina niveau oyo na motema ya ndenge nini moto akoki kovanda po adénigrer mosusu aloba koza eloko te oza pamba et ainsi de suite pendant que tu ne sais même pas tu ne sais même pas si les 2 minutes qui vont suivre ceux qui continuer kozala na bomoi si les 3 minutes qui suivent ceux qui kozala na souffle de vie akopesa mwana na yo ndeko na yo tata na yo to mama na yo ezalaka nini bandeko na ngai ezalaka nini Congolais tolingani te ata moke tolinganaka na liwa. Pourquoi on ne peut pas s'aimer pendant qu'on est vivant pour que tout ça la makambo ya bien ensemble? Pourquoi la jalousie prend le dessus? La jalousie prend le dessus sur nous. On ne sait même pas s'aimer pendant qu'on est encore vivant. Pendant que Nzamba pessibiso, balobi, la vie est un don gratuit de Dieu. Ces dons-là que Dieu nous a donnés, c'est pour faire des choses sur terre. C'est pour laisser des empreintes ya solo positives. Namokili. Et ça te peut être une empreinte négative. Autant que tu as la blessé, azolela a omoni. Lelo bazu bazo coller. Nazo mona ba misusu bazo ke na ba commentaire dire que abana ko finga batute azala ki yaya, ça sert à quoi? Cette différence là ça sert à quoi? Je vais vous dire une chose, un témoignage par rapport à Rafine Toumba. Nayebi bato bakotoye Rafine Toumba ebele parce que to sali na boîte moko Africa Télévision tant ya kinga na yeko ya na télévision, je parle de la télévision, je ne parle pas de sur internet. Na télévision Kinshasa awa nga na za desk ya animation na Tongo na desk ya Gospel Africa à l'époque. Quand j'ai travaillé à la télévision, c'était tellement bien. Et je parlais, quand un jour je l'ai vu clasher dans la télévision Kaka. Et j'ai vu une amie qui est un ami avec qui on présentait la télé, Naïe, dans le plateau Mingi, Jean-Sim Poy, que je salue. On a commencé à discuter. J'ai dit, Garefin Moutounanga et tout ça là. Je te dis, j'ai essayé de poser des questions à plusieurs personnes d'Afrique. Moutounion, so, Aïbaki Rafine, Toumabanda, le Bango. Bon, on a vu nos délires à Rafine, c'est une fille bien. Tout le monde disait la même chose. Bon, on a mis le délire à Rafine, mais c'est une fille très bien. C'est une fille vraiment, ce qu'on côtoie, on a déçu, qu'on regrettait. C'est une fille trop bien. Mireille, n'a pas que moi, si moko malam. Et ce n'est pas une seule personne. Papi Kaouma, même chose. Bizi Ndenge Moko, Inès Ndenge Moko, tout le monde à Afrique a apprécié moi, et si Kassali Batounio, ça va être apprécié. Et alors, appréciation, alors. Il faut y avoir témoignage. Mettons qu'on va internet, on ira à habiter, qu'on a un délire, manaka ikena bongo, manaka ikena bongo, yango ame mango bongo. Mais au fond, na kanda ya mutute. Voilà pourquoi je suis même sûr que Karine Mokondi ayebaki yango, ayebaki parti bien ya Rafine. Voilà pourquoi de fois aussi quand je regarde Karine Mokondi, nazo mona ya azo changer azo kola azo comme na ba réaction moko oyo nga na sepeli nango ko mona ebongo vraiment na sepeli nango yango wana quand on entend la Karine je me dis que Karine Mokondi a changé aussi pour son Nathalie la même Karine qui autrefois quand l'autre fille là comment il s'appelait encore Camo Lopez était morte nazara blessé comme on a comme ça la apparition. Wana. Mais je crois que aujourd'hui elle a compris aussi certaines choses. Il y a un Karine Mokondi na liwa ya Rafine et puis si je crois que c'est sujet à réflexion. Sa réaction c'est là qui ça que à un certain moment on doit arrêter avec les randos. Je vous dis naza mutupe ya makambo yo mais à un certain moment tocha mai na vinyo na biso to kanisa que lobby ezo appartenir na biso te. Liwe Rafine Toumba était à Bisso. Liwe qui par place T. Je vous dis que Rafine Toumba s'est battu pour se retrouver en Belgique. Marqué Koufela Nesika, oh ya yebaki que côté na komi siko bon c'est bon nazo pema. Bon sentir nion swana. Batu mususo ya tika ki awa yebaki que peut-être, je ne dis pas qu'elle dit ça, hein. Je précise bien pour bien vous comprendre je ne dis pas qu'elle dit ça, mais au fond d'elle, peut-être qu'elle a commis le belake. C'est bon, c'est fini. Na poto, makamboza avantage ezali ata na beli, na kobika kaka, baroswaninga. Mais Kinshasa, poto, mboka, oh nini, nzambe ne mutabatelaka, mokilité. Yeba besiko zo poser makolo na yo yeba makambo zo sala yeba banani zo sala malamu na mabe le kabola biso zo na mabe le kabola muté ya ne te crée pas trop de problèmes
Na lobby te ke yazaki trop de problèmes parce que c'était une fille. Généralement, azalaki ne mutabi lobela na ye, abana ko loba loba na ye, na ko benge bilobela te, c'est trop fort. Azalaki ne mutako loba loba na ye, mutaba délire, asepeli ne loko moko boye à lobby et tout ça là, musu pe choqué pe bateau. Mais au fond, c'était une fille bien. Tout le monde témoigne de son bien. Eh, mon nana zaki bien. Et puis, balobi azali ma boko pete ko kamba loko lo musutu. So bimina ye donc oko sepela. Ngana zo occasion bimana ye te. Ngai pe, alors na bela mutaba senti pendate. Mais je crois que la mort de Rafine Toumba, il faut être abisso ma casse. Était abisso ma casse. Bota la beauté. Bota la maïele. Bota la Kobunda. C'est une femme forte qui s'est battue pour emmener ses enfants là où ils sont aujourd'hui. Mais ako va na bana yango te potango luki yaya oluki on a ba passe ba ndenge nyonso okomi pono kufa topo sepela na bana na yo o mona ba no kokola o mona ba onde ba komi batu ainsi de suite nazotala na ba commentaire nyonso et ba vidéo na yebo kende bo monde kende ko mona ngo na kina chango na bino chango na mte pona yebina mte. Il y a une dame qui continue à dire Mibali penza eza mawara fin pena Mibali marambasali. Nous sommes comprendre Mibali moi na mentionné azolinga kopesa biso information nini. Mais ce qui mutakufi bimaka katoye bakaka si ya il s'est passé quoi. Mais selon les dires, les médecins ont dit qu'Azaki a un problème cardiaque et qu'en négligeant qui y a mon bomi. OK, d'accord. Donc, dès que ce temps, toute personne en bonne santé, toute personne en bonne santé, c'est une malade qui s'ignore. Donc, dès que temps, il y a un faut que ça va check-up ainsi de suite. Le but est que ça check-up pour benda liwate. Mais pour benda liwate. Pas sur Rafine a pesi batulelo, c'est énorme. C'est pratiquement un truc qui m'a laissé sans mots. Nous avons prêter la vidéo en régulièrement, mais Mikolo font la vidéo parce que cette histoire m'a fait tellement mal. Et nous avons dit que toute la vidéo vidéo ezo leka oyo azana kati hôpital aza inconscient wana eza vidéo ya miko ya oya kufelite. Je vous rappelle que Rafine a salaki déjà crise moko oya komaki déjà azalaki presque morte. Ndeta ngwa la muki boko mona eka zo senga botala ba TikTok na botala yango bien boko mona que elle était tout en train de demander la grâce de Dieu. Botala ngo mona senga nzambe ngolu na yo grâce alors senga ngolu nzambe presque à chaque vidéo et ces chansons partaient dans ce sens là yokelanga kakama na nga mosumu kinzambe yokelanga imawa bokende kotala ngo boko mona yango. Donc, tant que Outa qui wana, bon, on a commis pe na vidéo que na kufa qui déjà. Seigneur, tu m'as ramené la vie. Nga Rafine Toumba na kufa qui déjà. Maintenant, mon minga na bon moi. Je suis sûr que ça qui déjà alerte ya que monter mangone comment il ça là ndenge comment il ça là wana parce que 2 ans qui traitement je sais pas c'est quoi. Et puis non, il ça sous bateau mon kana kati ya vidéo. Ya prier c'est très bien. C'est trop bien même. Prier ça dépasse toute chose. Mais il faut qu'on ait la directive ya nzambe wa pesi. Parce que je connais aussi certaines personnes, éviter ceux qui n'ont pas peut-être Rafine Toumba, position à Zouaki. Parce que normalement, le fait que Bayebisi cause un danger à la santé, au fin d'abord sans réagir, c'est qu'il y a eu peut-être une certaine personne qui s'est levée pour venir te donner des prophéties disant que sur aucun hôpital au Kokufa, sur aucun il va opérer au Kokufa, sur qui va salir au boy. Ça arrive aussi souvent. Je connais beaucoup de gens qui sont morts comme ça. Akeya ju prophétie mo pa mutu mo ju alati ngota ankokufa prophète wana oyate ni na matanga ni eloko moko qui avait dit à Rafine Toumba que ke l'hôpital ezaki mabe na ko boya basali ya nzambe te. Mais je vous dis aujourd'hui il y a plein d'escrocs na makamba bo nzambe plein. Les vrais sont là mais il y a plus de faux. Et il faut yebe eloko moko soki muta yebi se yona baka mutu faut za la na relation na personnel na nzambe. Il faut quoi assainir relation personnelle ya yo na nzambe na yo parce que na mokilo to tambola ba fléau e comme belé ba vent e comme belé ezo bungisa biso pene ya nzambe entre autres ba misala oyo ba YouTube to sala oyo et ça sera biso ya moko moyen à terre autant la Bible pour on a tellement d'informations il faut tellement à la page que tu oublies même que il faut s'embêler là. Même pour YouTube, moi simba faut s'embêler. Pour faire que la YouTube, batu basimba kisi baza, batu bazala kindoki, na ba famille na bango ba na YouTube bazali, batu bazala maseke, ba na YouTube baza. Muto ko ça yote c'est comme ça. Quand j'ai vu ne ba bois que la mutu malade na YouTube oyo, c'est là où j'ai compris que je suis venu encore comprendre parce que dans le mouvement nyonso, voyez que la main de Dieu est là, la main du diable aussi est là.
Yango, il faut de temps en temps, en toi-même, temps où il y a la méditation, il y a zalaka, na relation personnelle, nanzambe, et bako bunga kate, bako be barate. Mieux encore, na sala ba vidéo, te mena kena ressemble, na yeba na nzambe, parce que place na zocha lokolo, nzambe ndako la kisangai, na cha wapi, na cha côté nini, ndenge nini. Si Dieu est dans ton affaire, si Dieu se retrouve dans ton affaire, yeba que, maman, papa, bitumbango ate mati kita kiti mati kiti. Dieu va te maintenir à cause de son nom que toi tu invoques. Yango wana soko kutani sikona muta bani ko pesa ba prophétie. Bible lobi examinons les prophéties. Examinons. Bible lobi yango parce que yeba ke batu ba ko utiliser ngo abusivement. Batu ba ko utiliser prophétie abusivement pour na ko batu musuna libungi. Yango wana, il faut examiner yango avant d'imadanger. Je connais une sœur qui est morte comme ça. Azalaki na myome. Depuis 2003, bazo senga ba opérer à l'ingité. Pasteur moko yebisi ke yé nzamba yebisi aleka une opération, te soka aleka une opération à kokufa. À cette époque-là, cette sœur-là pouvait encore avoir des enfants et tout ça. Pasteur angotanga yebisi bongo a proposé payer. Pasteur wana ti bazo vana na yona mio mwana ezokola wana kokende ba opérer te pasteur wana bali. Dame wana zaka wana koke ba comme le quoi deuxième femme siko ya pasteur wana. Si je vous dis que cette dame là est morte à 46 ans. Dame wana à 46 ans elle est morte sans enfant, sans rien pour andimer là qui pasteur mokobo. Pendant toutes ces années, bande connaît ba bondeli ba kende ba opérer à le ba okité, ba biso a ke hôpital à la fin à kufa kaka. Si quoi à Koufi, non pas parce qu'il y a un hôpital à Koufi, mais Niom est lié et vimbi et atrophié et fini banini et étouffé banani pour Niom généralement et tout papa tel moyen mon nez et que n'a rendez qu'au final trompe place makambo ya kobo teza et fini fini na tellement où mais ça plus de 20 ans et fini na mi chopo mususu et finami. Sœur voilà bakoti na salle ba balongo li myomba siko longola même docteur alobi kana eza moins compliqué parce que myom net tellement wumela ki mingi eza lokwa neti mi chopo finana ki na se ya myom wana soki na ndenge ndenge médecin expliquer en gros tant abimi na salle doc abani ko sala hémorragie pour eza lokwa myom evana ki pendant 20 ans ko finana fongwami et nani oyo nini trompe suite mo zani maladie babokola ngote babomba ngote yaya. Ce qui va éviser aux prophéties, à moins que Dieu te dise. Si il faut examiner que ce soit Dieu qui te dit que malade c'est pour ma gloire. Oh, quand Lazare n'a pas été condamné, Dieu se regarde au bénissement. Ce qui te ne fait pas. Kende ba soigner yo, ozo sambela. Ozo soigner yo, ozo sambela. Nzambe na pesa mayele na baminga ba soigner. Nzambe pe azali capable ya ko permettre à ce que Munganga moko après ce qui si moko échanger parcours ya maladie wana toye bakango to bosala moko bo examinaka office on prie oui les ana maladie mususu na prière kaka si les ana maladie mususu il faut ça na prière na munganga les ana maladie mususu o wa ko soigner minga balembi mayele yeso ay ko intervenir une journée à pamba ozoli pa munganga tu no sali nini ça existe. Travaillons, activons notre foi. Travaillons, activons notre relation avec Dieu personnellement. Quand nous avons la rafine, je me pose une seule question. Si Dieu lui avait accordé la bonne santé, elle allait faire quoi? Elle allait faire quoi de cette santé, ce souffle de vie, Dieu allait lui accorder encore. yango nazotanga lobi nazalaki ya kokufa nga rafine na ntumba mokonzi yesu na nga o sekusinga merci Jésus jusqu'ici tu es avec moi soki lelo nazali koloba kopema eza ngolu osali nga nakabela yo vi nanga na kolemba te kolanda Yesu. Ça c'est Rafine qui avait dit après kolamba na ya awa naza komiyeba lisusu te ba médecin basali nyonso pamba solution ya suka ezalaki epai
na yo père oyoki nga mawa ozongiseli nga pema na bomoi napesa yo nini. C'est elle-même qui avait publié ça quand elle n'était pas encore morte. Mawa ya nzambe likolo na ya reconnaissaki yango. Je bénis Dieu parce qu'elle a su ayekutali na nzambe ya bomoi avant son Dieu soit pasi so botangi texte wana bokomona oyo ekomami likolo ya video wana ya Rafid Ntumba botalango bokomona ndenge apesa témoignage ye moko alobi ngai Rafid Ntumba déjà nakufaki. Donc alobi ye déjà akufaki mokonzi sa sekwisi. Donc c'était une crise qu'elle avait faite avant aya kokufa awa. Rafid Ntumba da akomaki na eta wana. Donc eza vidéo ya oyo akufeli oyo te eza vidéo wana toyebi te soki nzambe akosala lisusu grâce à kolamuka lisusu nzambe asunga soki ata alamuki lisusu ekozala esenga. Mais soki daa koti morgue toyebi te ata na morgue yesu aza capable ya kosekwisa. Mais ça nous a fait tellement mal ya komona akomisaki nzambe ndenge nzambe alokotaki ye lisusu place oyo bauti komona wana eza vidéo esalamaki ya balobi ya quelques semaines nde ayaki kolamuka nde azokumisa nzambe akoma kosenga nzambe kaka ngolu na ye likolo na ye mpo yeba kosunga ye ayeba komona nkembo ya nzambe ayeba kotata yango komona ye akoma ekosambela na ye akoma ekoevite baproblème akoma vani tozela te tokóma na baeta moko second mpo toyeba koyeba kotika mabe te totika yango sikoyo tosala makambo nyonso avec équilibre. Nalobaki yango na ebandeli na mitunaka ntango moto oye ofandi ozososola moninga ozolokota ozofinga, est-ce que tu penses à la douleur que cette personne ressent? Tu penses aux larmes que cette personne ou sa famille ou ses proches sont en train de faire couler pendant que toi tu déstabilises une personne? Moto mosusu akozala déstabiliser kaka po atalaki yo makambo osalaki ye. Toyoka nzambe tobanga nzambe lobi eza ya nzambe naloba yango mingi na bemission na bilobi eza ya nzambe ye moko nde ayebi lobi toyebi 3 minutes qui suivent là ce qui va se passer moto ayebi yango aza te. Une semaine makambo elekaka na vie ya motu oyebi te. Basusu bazalaka olokoti osilisi akeneka na chambre abuki mabolongi. Seigneur rappelle-toi, Seigneur oyebi na tongaka etonga na quelque part yawe tu te rappelles j'avais fait ceci pour toi nzambe na ngai kanisa ngai pona boy yoka somo na sonyo nga na oyoka. Est-ce que makambo ba oloba nga pena na salaka yango toza lokuta makambo ba okosela ngai o Seigneur rends-moi justice. Popanga nzambe za compliqué. Je ne dis pas qu'elle a fait ça, mais on l'accepte que rando ça sert à rien du tout, rien du tout. Même mot on a besoin ya roi et puis ça va nous besoin de ata ko te pesi biso loka malonga suka nango totika yango ya tokotika ya sakwa à quoi ça sert? Ozo roti nanga finga nani ya finga kioti yo pesong sela ye yo te finga kaka non changer te na aka nga na otika la nga bilaka na nga elongwa te donc nzamba pesi nga bouger te rien du tout na aka yo moko sala na musana nzamba yo kabiso mwa nzamba limbisa mabunga na biso nzamba limbisa biso yango to nga atalaka certaines choses je ne peux pas le faire. So na yebi ke mutaka pamba soki na tali ndenge mwana nga wuti entre la vie et la mort na lobaka nyuso ya pamba soki na tali na kufela ba parents na ngai on a linga koleka nyonso na bi mokili ya pamba yango avec sagesse j'ai fait certaines choses avec beaucoup de sagesse pour na boyi na bunga na bossa na boyi pena na bossa na bolamu pe mawa nzambe likolo ya vie na boyi. Seigneur, ne me permet jamais en aucun jour que je me pense supérieur à qui que ce soit, que je me dise que nzambe ngana leki nani oyo. Non. Ba faveur nyonso kosala ngai ezaleza ya ndenge parce que nyonso na kokozwa soki uti na nzambe te na kozwa ngo wapi nyonso na zoka ngo na mawa nzambe. Alors nyonso na zoka ya mikie wana na zoka na mawa nzambe wana que en aucun jour Seigneur que j'oublie que c'est par ta miséricorde que ça mawana yo dans le côté orpheline oyo opesi moi ntina ya mukelekete pour naza lokote na bossa na ngo atamba morote atana telemi lobby nazana opera ona rêve kozala nena sala ni plateau moko émission ataka lobaka anglais parce que je vais apprendre l'anglais à likolo ya opera ataka na sali ba exploit ya ndenge ni na musala nanga que je n'oublie jamais que tu m'as ramassé de très loin pour
na humilier moninga na minimiser moto na sala ya monte liwa Rafine Toumba peyinga lisusu et puis singa lisusu plus de sagesse ce qui Nathalie Kambo Lopez Nathalie Nabité certaines choses je ne fais pas ata ya mbongo je ne fais pas ata ya sentiment na sala te na mayoka biso abatela biso lelo likambo oyo babimisi vidéo moko ya pasteur Denis Lesi rando na ye bazalaka nango na Rafine Toumba alobaka na ye soki nini na koluka ngo mpe na koya na kokaka babimisi vidéo ndenge nini maloba oyo Denis Lesi alobelaka tolobi teke yango moto esali mais nazopesa kaka idée na ngai na nsima ya kotala vidéo oyo Denis Lesi ndenge alobaki bon napesa sikoyo idée na ngai napesa mpe opinion na ngai par rapport lelo bakati yango bakangi yango na balobi Denis Lesi mutalakelaki ye mabe ya peut-être plus na 2 ans ayebisaki bakala mingi te awa okomona makambo komela yo ngai so nalakeli yo kokufa na minute mokie. Mais la maladie ne date pas d'une année. Ça va faire 2 ans de la maladie. Mais bon, la nanane, et puis bon, si madame, la kasi ozali juste promesse oyo esengelami na yo okokisama na bongo ya moto na pasi oyo ekopesa biso liwa tolobi Yesu zwa na yo nkembo zwa nkembo Yesu soki tosangani lelo ezali mpona mitema eleli yawe soki tokutani lelo ezali mpona mitema ezoki yawe kosole mitema ya bana na yo kosole mitema ya bana na yo Yesu pangusa pinzoli na miso na nga bino mo boyoki na matoi na bino ndenge nini Denis Lesi tous nous avons suivi nous avons écouté. Je veux dire une chose nous sommes dans la kanda loba na kanda loba na ndimi te que Denis Lesi akovanda pena kakangeli pena Rafine Toumba pena lino pena tina suka mutu amuka lobaka na kanda wana koloba peut-être otukisi osali ye pasi na motema akoloba mais na ndimi nakoko ndima te kezala bongo d'ailleurs ndenge na muti koloba tantôt Rafine Toumba on a détecté sa maladie ça va faire plus de 2 ans peut-être ça va faire déjà plus de 2 ans. Donc je vois que tant que tu as batika pasala qui est tout ça là des balobaki na yango mais je sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à ne pas aller à l'hôpital suivre le rendez-vous ainsi de suite parce qu'elle faisait quoi parce que ce qu'elle faisait était plus important que sa santé parce que muto après ça qui est prophétie que les zawana kokendete vraiment je veux savoir. C'est vrai qu'il y a des moments où na vie mutako yebisa OK maladie oyo ndenge ezaleli eza boye so tika comme grave boye mais biso ba congolais biso en généralement mais là je suppose na pena na kondima moko Dimitri mais olingo bana soko exercer siko foi na siko par rapport à cette maladie ozomona olingo bana soko exercer foi na expérimenter eloko moko boye na nzambe Seigneur pardonne yo ka na sango
bato bayeba nte moko nayoka yo na basango lelo namona yo yawe mimonisa lolengo ozali yawe mimonisa lolengo ozali nayoka yo na basango lelo namona yo ngai nayoka yo na basango lelo nasimbi yo Yahweh, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Je sais qu'une mère, quand elle se bat pour ses enfants, quand elle se bat, elle donne tout. Des fois même au kolongola ba principe ya vie na okaka po pesa mwana na yo esem o pesa bana na yo esem principe so daki mo so po tali pena que non y jamais na calcul na ko kota na carré mon côté na carré na po ani pour le bien de tes enfants ya o pesa biso makasi ya boko na bana tiba kola basi na motema ya makambo rafino ezo swanga ibana bana nzambe bana na ndimite kwa liboso de ko 18 ans soki te seka ko kisi ngo à peine nzambe mawa na yo papa likula bana yo mawa na likula bana nga na ndinaki na senga boy soki organisation moko quelqu'un rekosala mapona matanga Rafine Ntumba mobali na ye baboti na ye mwana ya suka oyo bavandi na ye na kosenga yo eloko moko papa zwa ndeko moko ata ya Rafine Ntumba na Kinshasa mema na pota bokola bana na surtout ya suka aza nanu mokie bebe ya bebe penza ya bebe nanu kuta kosata 50 2 ans je suis pas sûr peut-être que Kalaté ndia auto ça 2 ans vraiment sa proposition na ngai pas sûr tellement swinge na bina la émission na lobata yango pasi nzambe bana ngai orpheline na yebi pasi kokola orpheline na yebi et puis na poto lisusu na poto bana bayo kobeba mama bundi pona bana na yene sont vivants aki ko déposer bongo place moko yebi ke non awa nde bana nga ba okola bien oh yes Jésus okomi wana otiki bana yaya nani akozelo bana Rafine, attends pour tes enfants, tu pouvrais revenir. Demander à Dieu, Seigneur, pardon. Rends-moi la vie pour mes enfants. Nakolisa yanga ibana, baza mikie mingi, baza mikie. So baki ko placer bana wana nzambe ba vivre ndenge ni. Papa oya mwana ya Rafine asuka, papa to sengi pardon sauf ses enfants. Beaucoup la bana soko linga ki Rafine prend soin de ses enfants. Na yebi pete tani bozana ngo bozala kaka eboka bwana eto ata ko boka bwana mwana no azawana. Le fait que mwana no moko azaba ndeko na ye bazali wana beaucoup la bana papa kozali tomba na mokolo moko. Boko la bana to bengi satan ndeko moko ya Rafine Ntumba ya mwasi aza mokolo aboko la tabana ba famille ya Rafine Ntumba s'il vous plaît. Bana na bazonga peut-être Kinshasa te ndeko moko bobunda azwa bana ya Rafine Ntumba en charge à partir à poto aya wana aya le kwa bobsek aya afanda ameka oboka ngunda abokola bano yo yaya abokola bano yo ata bakozala na même surtout a mobali wana ya mibale nenga lela mama na ye nazoyebisa bino mwana wana na mama na ezaki eloko mosusu azaka kabolo kwa mwa bébé moko na toto mama na ye lokwa mwa bébé bazoleleki maza capricieux o senti que mama alingaka ye ya ndege mosusu na yani amwasi ayebi deja ka mwana ntuka na biso po awumeli azwi leki na mwa retard soki na 12 ans soki na azwi leki na retard donc on se sentir que azaki tellement attaché à sa mère souffrance à bani na mboka mopaya tata mwasi te mama kulutu je me demande ndenge mama kofi boye bana na baovana na nani na ndako oka balingi na mama na bango baza na nani posa na yeba nyonso nzambe motema Seigneur Jésus, tends ta main sur ses enfants. Protège-leur, s'il te plaît. Naïbi nanga bangote, mais protège-leur en tant que mère, je sais voir. Ce qui m'a sali fièvre, nzambe, nani kokengela moninga.
Rafine. Nzambe. Lokumu ezongela kaka yo toloba lisusu nini Nzambe. Toloba lisusu to condamné yo. Toloba lisusu nini. Vraiment. Bana oyo. Nzambe sunga. Papa mobali ya Rafine oyo asuka obo utine mwana suka. Sunga bana ya Rafine. Nzamba ko sunga, nzamba ko pambola yo papa. Sunga bana oyo bozala te sunga bana oyo nzamba ko sunga ako pambola ya ko kanisela yo bana bitike oyo sunga bango bana bitike oyo. Sunga bana bitike oyo. Na yebi pasi ya kozanga parents. Combien on a déambulé, comment on a traversé, on a plané sur Kinshasa. Nicolas Kozanga parent. Ok, nandaka mutu mususu. Nicolas ya kotala TV mutabengani nandaka po fongola ki TV. Atio libanda. Okoma na yo bonne ya batu mususu donc osala musala nzoto si lembi mais osala kaka. Po ba ya bengana ngana ndako. Po na ya ozanga bayiloko kolia. Miko mususu mutu mususu kaka alamuki na humeur a bien te fa chao libanda ata pona likamba kanisi to likamba yebisi likambo azo katela yo azo boko yo libanda yebi ke mwana na ye mutana na faute asali si yo makambo asali yo boye mais ye ako préférer yo no bwaka ola condamné mwana na ye ako préférer yo bwaka ma libanda kende la libanda kende nyoka ma libanda. Je connais ça. J'ai passé de moments où place à faire des autres va en église. Tu chantes avec ton cœur. Tu chantes en connaissant ce que Dieu a traversé avec. Comme ça, on a 23 heures. Je n'avais que 15 ans, hein? 15 ou 16 ans. 23 heures, batenga libanda. Nazo banga. Na bibanga na butu te. Ti lelo na soma butu te. Na soma butu makasi pourquoi parce que na viva na ngai te o na kenda boîte. Na yebi na kenda boîte te. Na kenda na boîte depuis na bota mati lelo. Na va na bar te na va na bar ti lo bito ti 23h 22h na va na on a te. Terrasse moko boza libanda peut-être na kenda ko lukelo bo bato baza te kuto na supporter pe makele na baba flete ni na bo. On te beta kanga comme ça nga nerveuse. Pour na zwa na nga occasion ça la jeunesse te. Na zwa na occasion ça la vie te. Nyoso ani fallait yo vanda ko kinela banda ba bato. Osukela bato ko bilamba basani banini mobo ça nous a forgé. Elikia na biso tikalaka na nzambe elomsute ka Yesu Masiya te elikia isika wapi to fandaki to bombi mitema pe nzoto to bikolo nde batela yango na tunaka na lobaka soki nzambe te est-ce que nazana option nini soki nzambe te je n'ai pas d'autres options pour na kolika bongo na ebika yawe ata bapesi nga te yo pia ata na liete yo zaka nzambe ata na lati to za nzambe ata kubuka na nzambe otika di nzambe ata tout pour moi c'est la solution c'est Yesu na kolika kana Yesu na vandika na Yesu on espérait qu'en Dieu parce qu'on avait ni maman Kubutu maman Leki d'ailleurs la famille de ma mère dit on a tout dans la famille maman na ngata tika na kozo occasion ya faire maman parce que maman ça fois moi na muke mingi maman na nga kufa na 32 ans donc maman akufi bizoto tikali maman ça moi ba série 6 donc moi abotinga moi na ba série 6 to tikali to 8 ans ko ba histoire na ye bien te yaya to 8 ans ko ba histoire na ye bien te yaya na nga ngai mutu aboye ya biloko suna kokosate na kosate non pas pona na capacité au sala monter parce que ce ben la sala on sala bien mais non sala monter quand je vois là où Dieu m'a ramassé là où Dieu a pris ma famille na yebi famille maman na ngata mon côté ata mutu moko ya famille maman na ngata yebi ngata to yebi ba monter maman est morte tellement très tôt que to 8 ans to ina bana mikipe que bana ba yebi na tu bana moko boye to zupe tangu te ya ko biso l'école primaire hein. Quand maman est morte on était 12 à l'école primaire même notre aîné je crois qu'il était en 6e donc 18 ans où t'es maman hein, tu vois ta famille c'est où ils vivent où 12 ans on a été tant que maman a confié 2 ans et demi après papa a fait des malaises papa est mort comme ça aussi mais
nasenga bango merci na éducation na bango nasenga bango merci na nyonso basalela biso na instruction na éducation na bango soki te na mokili baby oyo nayebi te biso mosusu toza ba véritable tien donc toza banani toyebi te po je juge pas une personne aussi parce que mon amour a traversé na ye yaya sambela nzambe obokola bana noti okoli eza prière nasalaka mikolo nyonso chaque jour nzambe ata baleki na kobotela wine nakolisa bango namona ndenge bakoli bakomi na makasi ya kopumbwe na mapapu na bango mosuka kotika te ozwa ngai bana na ngai batikala mike o nani ya boko te nalingi te tobela bagastrite ya makasi likolo ya baproblème wana yango nyonso etikali esalaka nga nichwe ata ofinga ko baleti lobi chwe etalinga te babiso tofingama na bandaka babato me okoka te tofingama mpena vedi bafingi yo oza ndokelo ya mama na yo na tata na yo yango ya valela na ndako oresista okufa te wana bomona yaya tobanga nzambe pas un pas sans toi Jésus je te dis pas un pas sans toi sans yo mobulu yesu twana batémoignage ya kopesa heure nango ekoya story time na biso tokobeta yango na baépisode bokolanda yango je crois que ça va bénir beaucoup de gens tobanda kolia période moko na koyemba ana petite soeur na l'église garde mes yeux Seigneur dans ta présence, garde mes yeux Seigneur pour que je vive, garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Ma délivrance, Seigneur, ma délivrance, je la veux, ma délivrance. Kangolanga lokola pude kolo nainae epainayo nabungate enkolo nainae epainayo okangolinga sœur Maïka Muke banze mone kuma mina tanga ba maya miso natanga ba maya miso ngako tu période na côté na nzembo wana studio na composer à l'époque olela okote ba retraite ba une semaine olela papa te mama te ndeko te tata mwasi te muto aider azate ningi to bandaki na bango lelo basila kokufa ningi to bandaki na bango lelo bakoma poussière soki nazali na bomo ezali bongo na ngai te soki nazali na bomo ona kitoko na ngai te kumama na yo yawe kumama yawe kumama yawe kumama yawe kumama na yo yawe kumama yawe kumama na yo yawe kumama siyananga kumama na yo yawe kumama ongalanga kumama na yo yawe kumama kasi nanga kumama na yo likiananga kumama na yo yawe kumama kasi nanga kumama na yo nimonanga ebondelaka yo yaye monimonanga etalelaka yo yaya monimonanga etelaka yo yaye ningi tobandaki na bango lelo basila kokufa mingi tobandaki na bango lelo bakoma poussière rafine tozalaki na ye lelo asili kokufa rafine tobandaki na ye rafine tozalaki na ye lelo asili kokufa ele tozalaki na ye lelo akomi poussière soki nazali na bomo ezali bongo na ngai te soki nazali na bomo ona bolamu na ngai te kumama na yo owe kumama yawe yawe kumama na yo owe kumama
Longalanga kumama na yo. Longalanga kumama na yo. Longalanga kumama na yo. Sialanga kumama na yo. Longalanga kumama na yo. Sialanga kumama na yo. Yalanga kumama na yo. Longalanga kumama na yo. Sialanga kumama na yo. Longalanga kumame. Sialanga kumama. Longalanga kumame. Sialanga kumama. Longalanga kumame. Banzembo ni za banzembo kabisa kana makafu. Tanga zotambola ambenga nini. Soka beli apesi comme malade. Voilà cette malade là. Soka babengi de faim. Akomi ebenge kaka mwenu mutu wana na bomo yazali mutu abeli akomi malade akufi akomi ebenge yaya bananzambe yaya lobi ya biso yo mwenu mutu wana changer banini akomi le pauvre la pauvre akomi la défunte na minute obenga la défunte Rafine na minute oyo tozobenga ebembe ya Rafine eza wapi pour la nito benga Rafine Rafine aza wapi soko lobi bongo c'est qu'elle est vivante quand elle est morte elle devient ebembe ya Rafine eza wapi ça ne peut pas nous interpeller nous vivons on ne peut pas être interpellé par ça que tu es la même personne là qui change des états qui change de nom à chaque état que tu changes interpeller yote ete ya yote obanga nzambe lisusu makasi banga mokili tosa nzambe banga makambo tosa nzambe lobeza ya nzambe que Dieu nous bénisse tous to bomba yesu to matisa yesu na mitema zonga na mitema la bisa